Ce qu'on lelo passé comme et son lieu na famille na yo soit na moi na o et ça cause na ngai problème no surtout o comme le moi na o na po ya mutu ezake po ngande mutu na zo ki place ta ya moi na o mais c'est déjà si mon mimi c'est mon boy ya bébé tikano moi na comme le boy lui c'est mon mimi. Je suis à ta place. Je te comprends. Nous avons partagé douleur. Tu me rappelles pas mon corps. On doit vous la cause à cause de yo. Moi on doit tout garder. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas est au bout de ta tête, n'y a rien que ça qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un gamso, tout ça, la nuit, on a tout ce que vous avez. Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission que vous ressemble. Soyons surtout, essayez d'absolument s'abonner, tout aimer, tout liker, tout partager, tout causer. Si tu te l'as été, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Donc que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Des fois vous dites maman Wechi, cette histoire. Mais moi je dis souvent que l'histoire on va voir les canards. On a tapis à bravo Jésus, on a plata bravo Jésus, mais on a des choses plus que oh bandeko ba yo sala lelo. Tout ça ba secret na comment ben ngolo la sanduku. Parce que sanduku na important ba kosa ela sanduku. Bozui kadena munene na benga ngo bongo tozui kumba to kangi tozui fongola to tie to makambo to bombi na motema na biso to kolobaka yango te jusqu'à ce que na kozonga lilita ndeko na nga na beleli yo ma sœur mon frère ezali malamu ya kozwa makambo tiango na sanduku otiango na kati ozui kumba ya munene otie ozui pe fongolo kangi ya malamu mais ezali pena malamu mingi koleka te c'est-à-dire que nzambe na ngai na oyo salela qui le Dieu créateur, il a créé le ciel et la terre par sa profonde sagesse azana posa na ngai na yo to fongola motema to lo ba makambo eko sa biso passe na motema makambo eko tonisa biso to yiba to boma to sala mabe to tia ba poison qui sait nyoso to sai na se ya mokili oyo epesa jamais nzambe na biso lokumu epesa ka satana lokumu po to kotombola tango midi pokwa to kozala toujours wana pour tout ça, la prétexte que la chair est faible, mais l'esprit. Ce qui chair est faible, on a du côté que l'esprit est bien disposé. Ça qui l'esprit est capable de dominer la chair. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Je vous invite tous à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est notre Dieu. Il nous a créés à son image. C'est-à-dire que depuis jardin de Dieu, diable attend la calobi. Non. Seigneur n'a doublé moto. N'a pas ça y est connaissance. N'a pas ça y est nzebi. O balobaka maele. Ngal na obenga ngombengi nzebi. O ezali yanga ya Satan pour moto abunga vérité alanda Satan. Ambe to beleli. Ndeko na beleli. Kota na lumière à Christ. Yamba lokola Seigneur et Sauveur. J'aime la Bible. Oui, le barana hébreu. 7 versets chapitre où le barana biso na 4 versets vous parcourir na 12 balobi rechercher la paix, la sanctification à tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà, merci beaucoup na
membre Mobimba, du côté de la technique, héros de l'ombre, on a le souvent. Notre cordon Elie Sinandoko, ainsi que DT Mosolo, et pourquoi pas Papa Zara Kapita, ainsi que Andeko Jacques à côté, il est toujours là, petit à Bavienaye. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, vous étiez là, corps et âme, nuit et jour, pour que ce travail aujourd'hui du plateau, Ezala Oyo, Ezali Lelo, félicitations à notre président Mike, Papa Mike Mukadi. Sur le nom, on l'appelle souvent Papa Chica. Merci beaucoup. Tous n'a pas besoin. Plateau est allumé, toujours manqué la kit. Papa Chica Simbon Rebélé avec l'aide de gens. Oh, porta qu'il cambo au cœur. Nzamba Pambola. Nous, surtout votre contribution. $1, $2, 3, 4, 5, 100, 50, 200, 500. Et pourquoi pas mais au lobité, on a zui. Somi ba kit pour que toi améliorer ça. Le botaka décor auto décorer plateau pour que ba kit soit épaisse à moi décor moko ya kit ko. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola ba déconner soit membre soutien Bravo Jésus ainsi que ba partenaire nous vous êtes là au fou les moulins tous les jours de penser à nos orphelins et pourquoi pas aux veuves, pourquoi pas aux personnes veuves avec handicap et pourquoi pas de gens qui sont dans le problème, dans des situations où nganoto jamais mais ba on va zangia. Nzamba pambola bino. Là, je vois l'homme de Dieu, je dis bonjour. Bonjour, Maman Witch. Comment vous allez, papa? Ezali, Nangolo Nzambe. Ah, d'accord, moi j'aime ça. Mon frère, bonjour. Bonjour. Tu vas dire, Maman Witch, pourquoi tu veux tutoyer? Des fois, elle me souffre français, ça va surtout changer. Comment vous allez? Eh bien, ça semble aller. Forme. En forme ou en forme? Grâce à Zali, oui, mais tu es en forme. Tantôt plutôt. Oui. Mais la grâce de Dieu est là. Merci beaucoup. Pas Thomas, je reviens en vous. Et avant toutefois, moi je dis c'est très important de parler de ces choses parce que Je préfère tout bande la prière Tout après bande tout la le la prière, makambo. moi ça me dérange cette histoire. Voilà, Kababiso na prière. To sambeli. Nzambe ya lola kolo Yesu Christo to tondi pe to commission Seigneur pour un moment oyo incomparable Dieu to inviter présence na yo kati na biso awa parce que lo ibia bisika mibale misatu asangani na kombo na yo oza na kati na bango Seigneur na lingi ete o accompagner biso nyonso tokoloba de ta part na kati esika o Seigneur kombo no nde ezwa lokumu kombo no Yesu Christo de to bondeli amen. Amen. Rapport ya likambo o lingaki oloba na préféraki na pesa nano mokolo pema tondo Très bien. par après nde tokolobela makambo oyo etushaka biso batu ya mokili na deux points oyo nakolobela ya liboso concernant pona bandeko oyo tindaka bandeko na bango jeudi awa pona koyamba des fois nazoyoka ba retour ebele ja natindaki ndeko ayaki na esika wana batindaki mbongo ba retour eza tellement ebele toboyi na biso kosemele na makambo etali ba famille na bino mais moi je préfère oyo kanga malamu likambo na zoloba je préfère tango oza na problème na toma kolukana no osala oyo ezali mayele note to ezali penser na yote mais luka okota non en contact na biso c'est nous nde toko guider yo par rapport ya lolenge tokosala makambo ndenge parce que nayoki bato ebele ote papa toma natindaki mbongo papa toma nasalaki boye natindaki mama wechi nasalaki boye bon c'est lo ba recommandation mosusu oyo nzambe akopesa wana tokosala yango soki ndenge après avoir toyeba problème oyo moto aza nango et puis ndenge nzambe akorekomande et puis deuxièmement eza mpe kaka problème similaire na wana
dernièrement bauti ko escroquer maman moko $1,700 na kombo na biso. Na kombo na biso. Soit disant tozalaki te. Tango na solo ina maman wa yebisinga non bato yango bayaki au nombre de 6. Tango na yoki balobi toma mutatindi biso papa Chic pe mutatindi biso basali EPG moko wana ipare babengaki mutu sur place. Yeyo te abimi le roi papa Chic. Abimi le roi papa Chic. Yeyo toza awa boye. Babi pesa bango. Et par le bi le roi na yoka ka kombo toma na boyaki kolandela nde na bimisaki mbongo na pesaki. Yango na lobi soki mutu aye na kombo nanga zala sûr que osolo inanga moko et ngai pe na approuvant que ezali nga mutu na tindi. D'accord, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Il y a tant des escroqueries, les autres c'est passé dans comme il y a Papa Chic, Prophète Eric, Papa Thomas. Ce qui le lot oyen na ba poste qui. Trop pourquoi? Parce que les gens ont besoin de la vie sur tout le moi j'ai de messages, j'ai de voice. On a na melaka. Amsuka na bengi les concernés na EBC ne fait pas ça. Mais ceux qui m'ont comme les kakutata 3 fois Jésus-Christ a c'est quoi qui au moins que to comme appel à bout tout ça peut battre. Du côté du corps, ça dérange. Alors, ndeko yo tinda biso chaque jeudi to yamba aw de 8h à 12h. To sala ratana mutu moko te biso to lobaka avant au koma kombo pesa biso $30 $20. Écoutez ça mon frère, le petit de tous, mais c'est Jacques. Ko Jacques nda yamba rabat. On y écoute ndia za raso biso notre comité, il est ici à l'heure. Ça va on bakiti. Bakiti ataba kombo ya mutu te. Soki ndeko Jacques asisi maman wotina ya kozwa relève. Ya koma obenga ba kombo ba tu libanda wana basani musu bazana kati. Alors on demande rien du tout. Si au côté na kati place tozo yamba. Dieu a dit d'une manière tokosala yango ndenge nzamba recommander biso. Biso toloba na place nzambe. Nzambe ndalobaka. Alors bandeko bozana mikila poto bo otala biso. Soko tini ndeko na omoro boye. Aïe parce que aujourd'hui je t'ai pas à l'aise le matin. Heureusement to côté na conférence et sauvainga. Soko tini ndeko na yo benga biso yebisa biso ke ndeko kingani azoya pona likambu kingani na tindeli bino kingani parce que bino botina bandeko na bino botini mbongo bandeko bazwi mbongo batie na poche babandi ko filmer biso soit disant bazo preuve que bazala na biso ce n'est pas le cas biso peut to ko interdire mutu te na place ya losambo akota na téléphone alors baloba kaka makamsu yela biso poto zwa mayele s'il vous plaît ndeko abengi alobi aye na part ya Papa Chic. Insiste que Papa Chic aille en bas téléphone, aille biso que azali vraiment monsieur Mike Mukadi ou Papa Tom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas trop de commentaires. Mon toi comprendre, appelez-nous pour expliquer bien. Yaya, comment on a Jansi. Jansi. Oui, Jansi to yambi yo ni le memio a. Uko ninga awa ma moboy. Apa ya vinanga na ndeko nanga moboy collègue nanga na komo benga ndeko parce que bolamo asalanga même si famille nanga esalinga na bolamo wana te utine vraiment musika to bandine musika to yokoma na niveau oyo sunganga moi betide na ngai to yokoma awa moneke te sunganga ndingo zo sunganga naza pe mukolo il faut na luka na débrouiller na part na nga moko vraiment lisolo mobo ya pasi papa na maman baza tu as une famille oui papa na maman baza mais condition bazaleli bakoka pas même ko sunga ngai pas même ko tangi soso na comprendre oui ndenge ndeko trésor wana muninga nanga andimaki kozala nanga na pasi na bisengo alongo ninga musika tozaki nene internati tokomi na kini awa ovanda na ye makambo nyonso epa na ye kolia epa na ye kolala epa na ye nga siko nasepelaki te na ndenge na art
ba vie oyo nga ko mo mema parce que na mukolo lelo na ko zo pe charge na nga moko na zana mwasi na nga isi nga fo nga moko na mikipe nga mo pe na kipe mwasi na nga ko koma na mo boy mwasi na ye bazala na enda ku moko ko mena zemi bongo ko bota nga boti singa ike la seta ya mwasi na ye ndenge yormier alingaki akende kotumbango moninga na nga trésor azwaki likanisi abi te na place oyo tumbango pesa nga moko nayeba eloko oyo naosala nango ye azwaki yango ameni ngai moninga na ye jansi i place akekunda yango zela na papa pardon obi kamara no trésor oui abotaki mwasi na ye abotaki na hôpital voilà. C'est-à-dire après accouchement et ça la ba makila ba cordon ombilical yango wana na ça na problème en français et puis ba placenta ba boko na nyonso to oui c'est-à-dire infirmière wana kende po endo akendai po ba tumbango ya boyaki kotumbango azwango akekunda kukundana tozalaki aboyaki kotumbango ndenge nini je comprends pas. Bon, aboyaki kotumba placenta ya mwasi na ye na hôpital ou bien comment na hôpital. OK aboyaki batumbango nde azwaki likanisi ke bapesa yango ye moko akende iloko oyo asala yango ye moko ayebi très bien nde sikoyo ntango tobimi na ye abeni nga tokende na ye ti place akekunda placenta wana nde azwaki likanisi ya kokunda yango tozongaki na biso mpe na kozonga na biso tokomi na nzela ya ake nzela na ye nga mpe nake nzela na nga koke nga mpe nake nazwi na mati transport oyo na mati nayoki ke moto tozalaki na ye pembeni aosola na telefone wana erbo wuti osala mwana na camarade na yo oui tokabwani après na retour na nga parce que nga mpe nakende mwa makambo na nga ndenge nasalaka moto tozalaki na ye na transport azosola na telefone par rapport ya baplaceta nga mpe nayoki ti to nayoki na place nakita na arrêt oyo nga ndenge nakita ye nanu te nakitaki avant arrêt wana nde nakitaki jeune homme yango mpe akiti nde nabengaki eti nayebisi excuse nayoki osola mpona makambo boye ahésitaki nanu mpo atelema ayebisi ngai ye atelemaka na asololaka na bato bisolo asolola te na ndenge atipesa ye nga numero na ye tokomaki contact apres wana nazongi palin tokomosola na ba Facebook WhatsApp ayo oyebisi ke moto bosololaki mpona makambo boye oyo topesa ye nga numero na ayo reconnaître ayebisi nga mposa na eza nini nga nayebisi te nayokaki osola mpona makambo ya baplacenta parake soki batekeli yo opesanga mbongo bon nga mpe nataliki na bacondition na ovivre na kozala boye te yango nazwaki likanisi nayebisa ye ke nga mpe naza na placenta oyo nakopesa ye mpo ye mpe apesanga mbongo ndenge nazwa likanisi wana nakendaki ti place tokundaki placenta wana na moninga na nga trésor oui natimolaki yango selo nga oyo nakanisi ebebaki me ebebaki te donc nazwi yango eobenga jeune homme wana tosolola ye na ye na telefone nayebisi eke naza nango nayebi tokosala nde nini mpo yo zwa yango nga nazwa mbongo tayebisi ye nga tokutana place moko boye topesana ye mpe bajour tokutani bapesa ye nga mbongo nga mpe napesi ye placenta ekoleka mwa ba 3 jours 4 jours bon bandaka nateka eloko wana nasentira su bien te nde eteka eloko wana nasentira su bien te un mois naomona aloka perte ya motu un mois naomona makambo naosala naomi comprendre te oui wana nga naomi comprendre te ekome na temps moko boye masa na ngai kaka oyo mwasi na ye auta kobota trésor ezoya likanisi se déplacer mpona problème ya mwasi na ye ndenge natekaki placenta wana parce que mwasi nazalaki so bien te
mwasi azalaki su bien te mwasi asalaki eloko te mais azalaki bien te par rapport ya mwana oyo abotaki mwana abotaki azalaki bien te ntango abotaki mwana na ye mwana abotaki mwana bien mwana ntango amopusana akomprendre su te makambo ekomolekela mwana akotinda mwana boye mwana atale kaka boye akoyebisa mwana asala boye mwana atale kaka boye emo mwana esprit moko ye akomprendre te mwana nga ndeni naboti mwana abotami kimia abotami bien abotami na kama boye ya mabe te me ndeni mwana ntango akola akoma na perte ya moto. Oui. Nsima nango nde mobali azwaki likanisi masala ngai trésor azwaki likanisi akende kotalisa apres kotalisa nde areagir mabe mpona mwana na ye nga kuna apekisaki etake moninga na ngai nayebisi te okosala boye te parce que vie ya moto esimbami kaka na kotalisa baplace moko boye te oyo esengi otalisa boyaki koyokanga akendaki nsima nango kokende kuna. Donc, c'est-à-dire, si je te comprends mieux, moi je te comprends, hein? On va comprendre, hein? Quand ton camarade noir accueilli, qu'est-ce qui est arrivé en fait? Bon. Ton camarade noir accueilli, qu'est-ce qui est arrivé? Ton camarade na nga linga kendi na pekisaki kutu tosali ku badeba nga na ye nayebisaki ekokende te parce que ndenge tozalaki nga na ye totikala okota ata ndako anganga te tosali ku badeba na bondeli ye na façon nyonso ayokaki nga te ndenge asimbaki nzela akendaki ok na ye mpe ça fait da 2 semaines yango 2 jours soki 2 semaines toomonana te. Des jours ou des semaines? Sali des jours. Tomonana te nga kuna zobanga. Peut-être ndenga kende bongo ekobima ngamu na teke place ta mwasi na ye. On a bête na ya awa. Neka ko expliquer bino. Na pasteur peut-être msu boko sunga ngai na likambo nga na sali. Conscience nous ont interpellé qui au salé mabe? Oui. Mabe za kuteni. Mabe ezake ndenge nazwaki place ta ya mwasi na ye po place akundaki nga azalaki tozalaki na ye nde nazwaki yango naki koteka yango yo ozongai na nsima na ye. Oui, na nsima nango nde nazwaki na timoli naki koteka yango. D'accord. Papa Thomas, Maman, oui. C'est du nouveau, hein? Et on m'en a des fois, il y a des choses. Il y a vraiment des choses. Je sais, moi, si on se soit à maternité, à qui robota, ils ont ba maquillé bimaka, ils ont ba déchet bimaka, ba placenta, ba biloko ba katara entre maman na moi na ba cordon na ba katara ngo. Souvent c'est l'hôpital, le long na médecine moderne. L'hôpital de Roma Tumba, mais à l'époque, il y a ba koko na ba koko na biso, mon na ba ozong c'est la bango. Bon, ba qui soit pour dire on a simandaku. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel est en fait le secret ou la vérité qui est cachée par rapport à Bota et moi, si tout ce qu'on prend là comme saleté, pourquoi on va enterrer? Merci beaucoup. Je crois qu'on reçoit les 2 points nango. Il y a le bengi placenta. Ok. Placenta, d'abord, ils en ont ba famille belé, bazwa comme un élément sacré. Ok. Na kati ya ndenge ba benga ngo élément sacré parce que yango ndi mutu zo créer lien entre maman na mwana. Ils ont remplacé mwana vanda. C'est ça. Ils ont donc yango ndi mutu créaka moi connexion wana entre mwana na maman. Donc ils ont le support. C'est ça. Or, na lolenge zo sala bongo, il y a beaucoup de traditions ebele, surtout pas na biso na Afrique awa. Ba lingara te, ba minganga ba kunda ngo lolenge ba okunda wana. Ba minganga ba tikala nango te. Pourquoi ba sala ba lingara bongo te parce que ezala comme identité ya mwana na bango. OK. Or so ba sali ke ba tiki yango na kati hôpital bongo, déjà lokola ba tiki une partie ya mwana na bango na maboko ya mutu mususu.
tu esengeli ndenge liseso ti oloba oyebi place mutolo nanga bakunda te tu ezosenga il faut mutu oyo aza comme tuteur ya mwana tu ezosenga na batradition ezosenga na mutu aza comme tuteur to aza responsable ya mwana ye nde esengeli fo azwaka yango mpo bakende kokunda yango bisika bango bayebi lolenge basala yango parce que à travers yango nde selon batradition ebele ezalaka so bakunda yango na place oyo ezali ya malamu do yango nde ekreaka connexion esala comme mabele oyo mutu wana bimeli eyambi ye malamu. Donc c'est de la même manière soki ka ya ndeko na biso ndenge ezaleli ça peut être possible que mwana ndenge mwa makambo ezosala comme lokola mongol ndenge ndeko akoloba c'est sûr ezaki mwana c'est sûr la setana ye ekweyi na maboko ya batu ya mabe, c'est-à-dire vie eza lié na cordon ombilical wana et puis donc vie mobimba ya mwana yango mona mwana soki azobima na nzoto ya mama donc eya ezaka placete kwea oui yango mona ba jeune fille mususu akufi wa akufi akine kolongola zemi po placete etikala na kati na libumu soki placete etikala na libumu bandi ko compliqué soki ba intervenir avant te donc c'est une chose eza en même temps spirituelle eza en même temps peu physique toki ko symboliser ngo pe logo à vie et ça c'est une partie à vie, c'est une partie à vie parce que sans yango il n'y aura pas forme ya vie na kati ya libumu mama parce que placete etikala na kati ya mutu mutakufi c'est-à-dire ça porte la vie donc ils ont accompagné vie à mutu pour ils ont formé se métamorphoser jusqu'à ce que mutu a commis mutu. Donc, c'est très très important. Naka naye, c'est normal, c'est sûr, batu oyo, soit disant qu'il y a des kawana, c'est si baza batu maboko eza malamute. Monde mystique. Maboko na bango eza malamute. Parce que so landi, eza na ba mipepe msusu elamuka na Kongo. Eza na ba série moko to yoka ba sango moko seki miseleke nani mindele bazoluka miseleke te foko tekela. Donc eza bazoteka mitema, bazoteka bafwa. Donc eza na ba mipepe oyo des fois ezo yaka na mboka oyo. Yango oyo ngana ko yigoloba na ndeko na biso mbali moni mara mususu to éviter kozwaka bambongo na balolenge mo boye eza mal propre eza donc mbongo ozozwa na facilité déjà téléphone na omona musala nango eza te soki pe na zwa na teke yango mukolo nango oyeba peta eza ya yote d'accord donc mutoki ebimi po ezwa téléphone oyebi te origine pe ndenge euteli eyebani te yango en tant que jeune ndeko nanga luka musala ya malamu ekosungao balobaka na imokili balobaka contente-toi de ce que tu as, c'est-à-dire oyo za nango nde eza ya yo oyo eza pa ba voisin ya yo ti ndeko na ngai omonaki osalaki yango ezali pasi ezali vie nga nalobaka mingi na bato po tokoyamba bato ebele nalobaka ete soki bato bani kotalisa lolenge bakosufri na mokili okoloba pasi nanga kuta eza eloko te eza modernisé ya bande wana kuta eleki mon frère osali art na pasi oke koteka nini biloko ya oyo mama ya bato abimisi po abimisa mwana na ye yo oke oteki po ozwa mbongo estce otunaki bandeko wana bakosala nango nini tunaki detaki nga azaki na posaka ya mbongo ata bongo bayebi l'amour de l'argent. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu vas faire face à la réalité. Hein? Tu vas faire face à la vérité et recevoir. Parce que parler en nous, c'est bien. Mais dire la vérité pour cet enfant qui est innocent, peut-être l'homme va encore vous querer le vence et vous allez mieux. D'accord? Voilà. Merci. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Ledi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe
Tango ekokomela ona moma moko ya pasi. Okoyebisa Nzambe kaniselanga. Lokola eza parmi bapromese na ye asalaki, akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola. Akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo. Akozanga te kofongolela baporte. Akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na tango oyo okomi na yango. Molimo Mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko pour penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Orphelinat Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza, numéro 27 à référence. Pas Matete, nous sommes là, surtout vous avez besoin pour soutenir Banabiso. N'hésitez pas, ne vous appelez. Le numéro est affiché pour votre contribution pour que Banana Lobby, Bakoma Oyotozo Linga, Bazalape, Batu. Na kati ya société oyo tozali, aidez-nous toujours ya ofute la bango loyer, aidez-nous toujours ya ofute la bango ba classe et kozala vraiment malamu toujours frapper ba porte liboso na bino na bikuke na bino bo fungola biso poto sani tokota po tosenga toujours lisungi kouta epai na bino bato nyonso to mtea malamu ba contribuer pour na plateau zamba pambola bino Zamba pambola bandeko nyonso tout pe ono ba contribuer te me balobi te esengi na soto changer ba kiti to bongisa vraiment plateau ba bloc ezebele ba marque ya ba micro beaucoup de choses. Appelez les numéros de Papa Chic, Papa Mike Mokadi au côté à contact pour votre contribution pour les plateaux. Yaya on va comment ndeko Jean-Si. Maintenant, dès que j'en suis naïbisa que le romoko avant na topé mamouké na ba qui était vérité za malamu. Ko avouer isa malamu mingi. Ko avouer kapa basala na Nzambe te. Ko avouer pe na ba personne oyo baza na kata makambo wana baza ba cause ya situation oyo posele bango et koza malamu mingi. Parce que acte sali et ça vraiment malamu mingi. Tu vois papa Thomas a outi ko expliquer placeta a outi ko expliquer ndenge nini makila ya mwasi bakenda ko bwaka ndenge nini pardon o esangisaka mama na mwana impact nango ayebiso ke za identité eza pe support surtout placeta eza support ezo porter mwana na kata limo diso mwana bimi il faut pas bima mwana zaki na kati abimi yepe fois bima po ya o supporter asa support otika na kati nini ezo mona so atika le bomara mwasi. C'est-à-dire c'est très important. Tant batona ba yebiso tekela bango oyoka ki lisolo ke eteka ba yebi eloko ni importance ni eza na kati eloko. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Soyez Christ azana nous, il y a encore la vie. Na mona mutu moko tare no sama bien epe masumu na nzamba boya kolimbisa. Ata moto na mokila boy kolimbisa yo nzamba boya kolimbisa yo te. Ce qui sur la croix zolobakena na epona batamasu na kufeli pona batamasu so itango no soto kobuka mabolongo pona kolobaka nzambe yoka biso mawakanisi ekulusu poto batamasu. Mon frère Jean-Si tozoko ta maman parce que vu qu'on n'a pas eu le numéro ya ndeko mobali ya camarade na yo trésor hein il est quitté
Mais aujourd'hui, quand même, madame Naé, on va essayer de parler avec maman. Au but que biso ba maman, tout ça, amité maman ko boye et supporta kamakambo par rapport à bino ba papa. Likambo ko za na munene nenge nini. Une femme qui a de caractère, une femme qui a de maîtrise, il y a la maturité, même si devant un problème, on est en nenge nini. Attaque aussi qu'à un moment donné, elle se calme. Alors, le comprendre pourquoi il aura bon et salamaki. D'accord? Ok. Mais papa Thomas, Maman, oui. Bandeko, maman, oui, j'aime beaucoup parler parce que il faut comprendre. On est là pour édifier. Oui. Na po wana na koloba nini. Omoni ezaka na lisesemo tolobaka moto aza libanda ya terrain. Eza na makambo amonaka eza différent par rapport ya moto aza na kati ya terrain. Très bien. Peut-être moto mususu atalaka biso par rapport ya émotion, peut-être par rapport ya tana ye ndenge aza nango, mais aoyeba te par rapport ya ndenge tozosala mosala oyo Saint-Esprit azo inspiré biso nini par rapport ya dossier oyo moto aza nango. Ezosenga il faut kokende nango molo. Parce que surtout ke nango mbangu kaka tozala boye Monsieur Sylvie. Mususu ndeko akozala te édifié te motu pe aza na likambo oyo ekokani na oyo ndeko aza nango comprendre te. Très bien. Yango faut ba supporter biso lolenge tozokende boye. Comment supporter nous? Za likambo loba? Bon, likambo vraiment ezate oyo ezaka ke c'est un peu ça. Aïbaka vérité en aïbaka vérité parce qu'il n'a tika la l'aise. D'accord. Ce que tu es sûr tant c'est au quoi avouer likambo wana liboso na ye ozasira olimbiso. Bon. Problème ezake nabimisaka oyo ngaza nango posa. Oui, misaka. Et là on est tinda que en fait on s'appelle likambo wana tika na poser ta question moko. Il aurait pour ça que au kota na kata mama nezeni. Parce que nazangaki zele vraiment teke naba oyo na rolo bandeti nazangaki mbongo. Donc c'est-à-dire que c'est difficile. Tu ne savais pas place ni okozwa. Marie be fort on soit ndeko trésor bando sala mais bando mon aka ko dépendre na mutu et ça mabi. Oui. D'accord. Merci beaucoup Pata Thomas. Si moi ezali et ça surprise était hein. Ba côté là appelé madame Trésor. Donc quoi tozu papa Trésor na téléphone té, tozu madame Naé à côté. Tissi a porté un enfant pendant 9 mois. De to kama solo ba maman abiso parce que nga na boti nante mais ma solo ba lobaka. Madame bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Mais c'est Jean aussi. Ah, non, moi, ami. Je sais. Problème. Mabene limbisanga. Problème. Limbisanga na kane ko sala ngote vraiment. Zéla, calme-toi un peu. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Ensuite, on s'est salué déjà. Comme bonne année. Bénédicte. Bénédicte. Ah, d'accord. Je te présente Papa Thomas. C'est un serviteur de Dieu. Moi, c'est mon outil. Et voilà, c'est notre émission Bravo Jésus. Moi, quoi, émission, ils ont rassou qui m'ont un problème, na you. Tout le monde a un souci. A besoin avoué. Azo mambo ezo lekelaye. Azo mona place cité ayaka a. Ezate ke biso toza topesa la solution pour les cas nzambe te. Mais sagesse on kena bwana mukenza bata kat na biso de permettre biso de gérer certaines choses. Mais comme la Bible nous dit, on connaît à partie, on prophétise à partie. Ce qu'on connaît à partie, c'est ce qu'on fait. C'est que on prophétise à partie, c'est ce qu'on fait. Et voilà, devant, tu es là devant Monsieur Chancy, Azan les Kambu ou ya Salayo. Prête à écouter? Oui. Vous êtes prête à écouter? Oui, nous avons les Kambu Salayo.
Kamba salanga. Vous êtes prête? Vous êtes prête, Luka? D'accord. Merci. Vas-y. Madame Bene, excusez-moi, non. Ndenge na obimisa vérité. Bon, ezalaki ngati, mais nazangaki. Soko mon lelo pasi comme ezongeli yo na famille na yo, soit na mwana yo, eza cause na ngai. Cause na yo. Zelo na message na kati yote. So promesa oyaka na ndako. Et comme tu es le miss journaliste yo banda lobo banda mbena ngai. Comme mango eza nini? Namonaki soki na bina expliquer na ndako. Engeza na pasi peut-être nde balobaka biso bato mokili. Okoki mpe kobengela nga la police ou bien okoki kobengela nga bana quartier basala nga mabe. Yango nalinga eke na ye nango awa pasteur azana mama journaliste azana omeka kosunga nga pardon. Problème nyonso tu oyo ekomeli mwana oyo na po ya mutu ezake nyonso wana po ngande mutu nazwaki placenta ya mwana oyo natekaki yango. Mais c'est Jessie! Maman! Mais c'est Jessie! Maman de Dieu! Mais c'est Jessie, mon mille! C'est mon boy! Mwana ngana ndako mwana se soubien te. Mwana komi le kwa limu reste mamiga. Mamiga. Ce qu'on appelle Bene, ma Bene, Bénédicte, s'il te plaît. Je sais que ça fait très mal. Mutumote a okoko si porter l'eau à bongo, a boti mwana mais mwana ngo, abimi oyaka na kita asara. Ça fait très mal. Je suis à ta place. Je te comprends. Nous avons partagé douleur. Madame, moi, Zaki bien. Maman, moi, la colle aussi. Maman, moi, comme le quoi, il est bon. Nous, on va tenir la salle, moi, on a boyé. Mon bal n'a pas à 15 la voyage au deuxième jour. Tu as côté, il s'en a la salle, à salle, moi, on a boyé. Tu es camarade, ni moko. You quand il a fini au Kobonga. Moi, je vais te dire que tu vas boire. Tu vas me laisser, maman, comment on t'en soukate. Ya. Madame Bénédicte, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Nazwa place na ye. Kasi yo kanga kasi te. Na lobi boye, nazwa place na ye. Zela, nazwa place na ye, mais naza ko interpréter. D'accord? Na linginde on se calme. Au moins ti aye lelo awa. Parce que nzamba za bolingo. Vous comprendre? Un mususu pe ezali lolenge moko o nzamba boyi papa kota bisika ki kota o comprendre na honte. Comprendre? Yo kaka cité. Yo kaka cité. Problème ezaki. Tangu yo boti, moi sinon ce soit boti azaka inconsciente. Des fois bamsou ataza conscient.
consciente mais akomaka faible mona bamakila tobimisaka babiloko wana nyonso baplaceta babiloko nyonso to bakataka na entre mama na mwana bagenda kosala nini batumbaka yango mais mobali na oyo papa trésor alobaki bapesa ye ake kotumba yango bakende na ndeko chansi kokoma bakomi bisika oyo bakendaki kokunda bangokande bayebi ye kozonga zongi bakabwani mpe na papa trésor kozonga ye azongi akutani na moto na liso na telefone koyokaka masolo ya bato na telefone nde ayoki o bazoteka placeta nalobi oh mais biso touti kokunda placeta mo soki mpe so na bino ateka nosani nozwa mbo nde lolenge akendaki azongi place papa trésor atundolaki ake kotumbola abimisi biloko nyonso eza ya yo madame même ata basali yango mpona mwana yo poza na problème parce que ebimi na nzoto na yo papa yaka zera vanda nzamba ndekobongisa buto ya shima yesu bongisa buto ya shima solution tokoluka ndenge nini likambo nyonso ezaka na solution taleluka vipa na ngai taleluka krele mwana ngai na vie nalobi te eloko nyonso na visa est-ce que mwana ngai nakobongaka te nga sikoyo na nini nayebi so ndenge tokosala esenga fo kita mpo aexplike o ndenge nini tokosala mpo mwana abonga d'accord osagite la vie très compliquée. Papa Thomas, je pense que dans ma loba, il faut que sa maman n'aille kimia pour te libérer parce que boye on risque quelque chose et salima. Ok. Maman Ben, osenga na nzamba pesa okimia. Mwana na yo akotikalaka libela na eta wana te. Amen. Essentiel na kati ya monde spirituel ezalaka soki toyebi origine ya likambo. Toza na facilité ya kenzamba kangola mutu. Très bien. Azala na nzela ya malamu. Omoni kolela ndenge ozolela na minute oyo. Eza lokolo ozopesa siko mungu na carburant pour continuer suko voyager na kati ya pasi na yo. Na kosenga yo kausa pinzoli. Amen. Choko kausi pinzoli moya ezali tosambela pona mwana na yo. Amen. Azonga normal parce que nzambe tosalelaka aza nzambe ya kekote. Asalaka pe akangolaka. Amen. Bato pe batatolaka munene na ye. Iloko ndeko asali c'est juste azalaki amemanaki na mopepe ya kilelo. Azaki na posa ya mbongo mais azwa mbongo na facilité na kanalo eza ya malamu te nde likambo na ekoteli kola biloko cause nango eyaki nde beaucoup plus na nzoto na yo tokosambela na yo pe tokosambelela mwana nzamba kangola bino parce que efe ndenga teki eloko wana eza loko ateki pe une partie ya mwana ekenda na yo moko maman la vie liée dans le sang donc il y a des répercussions aux autres spirituellement. Et loko nga nakoki ko senga yo na minito en tant que mosala nzambe et sans nzambe confiance. Et puis de deux, ce qu'on a en contact na papa bisika zo kende. Bondelai. Yebisi azonga. Akende kota zo kende wana. Parce que ceux qui a commis même place azo kende wana ceux qui na mboka kotalisa. Eza loko ake ko afoncer lisusu mwana na kati ya libulu lisusu.
nganga apesaka vite nganga akotrompe vigilance ya mutu ya misu me nzoka asa yibi deja eloko monene banganga ebele ozoyoka bagrand nganga oyo nyonso oyokaka combien ozoyoka basekwisa combien oyo nyonso oyoka babikisa ekosenga yo ogarde kimia opangusa pinzoli parce que ezosenga na force na yo mama nde ekosunga to obikisa mwana na nzela losambo mwana no akobika parce que eza makambo esalemi spirituellement esengeli mpe to combattre yango mpe spirituellement madame Bene. D'accord, Papa Thomas, je pense, merci beaucoup pour votre conseil. Maman Bénédicte, Maman Bene, Nangina Bengo Bene, je pense que c'est pas par hasard qu'il te côté serviteur de Dieu en cas émission, parce que c'est le Saint-Esprit peut nous apaiser. Et ça maloba msuto loba kozo mona ka mutalobi mais or il y a un esprit où ezo senga eloba peut-être peso kimia. Nebi que héros peut-être kimio yo orolukasiko yo, je pense que ce que l'homme de Dieu a à transmettre par nayo c'est déjà quelque chose dans ce senga no kimia. Moi je sais, je crois en ces dieux là obiksa moi nayo. Comme ezali malade moko utina maboko ya moto. C'est juste on a vendu l'âme de l'enfant, bakangi ka ama mwana, bakangi en quelque part. Il a juste un cas de prière et de prière pour que ama mwana so que revenir na kati na ye au mona ke mwana ozala sauver. Et ça peut une manière ya wote ya yo maman so ozaki mo sala sambote au comment mo sala sambo. La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Bâtir maison na wana ko bâtir yango eza ko bâtir yango foyer ba belema nini oyo ko ki ko bâtir parce que quand on fait une maison to ka construction ndenge ya plateau na biso esenga biso carreau esenga biso ba triplex esenga biso ba tôle esenga biso makambo ebele. C'est de même manière dans la spiritualité il faut avoir ba élément de la spirituelle pour permettre yo au bâtir ce que ozang yango cultiver yango ce que ozang yango te luka basala nzambe ba enseigner yo quels sont les éléments pour permettre yo au construire ndako na yo étant que une femme virtueuse. D'accord. Maman. Merci beaucoup. Yaya. Assurance. Je pense que au lobby de kwayoki. Osaki likam peut-être oyeba ite cause nango okaika ba oteki loko yoki oteki conséquence nango oyebite or tala likam komeni mwana biso monde des ténèbres changera ba vie à bato ba mona est destiné mwana na monde cosmique ou Papa Thomas le baka 5 monde satanique na 4 tango ya na monde cosmique bisika ba monde mo pépé o ba changeaka ba sera ba décision yaya changeaka pe ba destiné ya bato kuna changeaka ba destiné ya bato na ba mona ki mwana ba banda lukara porte nini o eko côté là et on mona Bible et le Papa Thomas on aura toujours les ennemis les gens de sa propre famille. La propre famille ce sont nos proches ya yo pe de la même manière il faut luka délivrance na part na yo parce que mbongo receva ki les mbongo ça ra trafic à makila mbongo bien te les termes rambo salozara na problème soit ba braquer soit ba yibio soit au quoi si sac faites attention aussi. Voilà, merci Papa Thomas, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci pour l'intervention Nayo. Maman Bénédicte, je pense qu'après l'émission on va essayer au perception numéro il y a papa Trésor bisiko azali au bengié bisoto pour réconforter akota bisika azokota te. Voilà, merci beaucoup na bandegono soboza qui branché toujours là à regarder votre émission, à aimer et à partager. Moi je pense que bandeko baye awa likambo lesquels bango mais peut-être les plus que ozo le kanango le lozo traverser o talanga lelo lela o talanga lelo lobo suki comme que tu prête à se suicider remet la poison parce que rien ne marche mais ngana ngana ebisa il y a encore de l'espoir
et pas Jésus-Christ de Nazareth. To négligeara te biso ba maman tokenda kobota nzambe apesi biso progéniture apesi biso toza capable ya ko procréer mais to surveillera pe yango na koloba ebele te par rapport aux médecines pe ko koma lokola na ko ta babenga yango ni misapi na médecine mais tango boti yebaka ko surveiller makila na ekei wapi banani nde bazu yango nini ya mwana bakena yango wapi. Tout ça c'est très important pour éviter de certaines choses. Hormonica makila mais na monde spirituel les a quelque chose les a fort et puis profond. Voilà, que Dieu vous bénisse sur Christ dans son guité. Moi, à 7 ans, moi, la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un so tout ça, la nuit, on a tout ce que nous Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.